parce que yo muntu na ba problème oyo biki ba kango na kisi obotaka te obalaka te ona pauvreté spirituelle. Est-ce que nga pour mettre la Bible de gros le temps pour na peso kisa mbongo c'est que faut nga pena zakala mituka. C'est confusion, c'est du confusion. Parce que de l'époque ba tu bandoko so ba kisa mbongo place on ozo ba kisa mbongo na ba maître spirituel bazali ba tambongo te. Bazali ba pauvre. Est-ce que nzamba lobi est-ce que un connaisseur face à mutambongo iko simba te parce que pourquoi lobi na ngo sumuka kota ba boîte ba bar. OK. Osonanda, est-ce que un homme spirituel il faut ça toujours car ndenge nzamba kela rai. Ye moko azuite. Mutoki ya muto la kopesa ye wana ya ngunde akosenga alhamdulillah nzambe merci ekoki pona ngai. Est-ce que nga mettre Abdul so yeso ndeko nanga c'est sengite musu to somba bougie. Si enta musu to songa bougie to sabu que un homme spirituel ko senga mbondo bako ba pesa $1000 te lukuta. Mettre la senga o isaka référence seulement ya matériel o ba ko sala en cérémonie o ko référence seulement image ya bakoko o ba okita. Oba passe na yo na motema na yo mawa baselo makam Maître Abdul Debi qui ndagi moi copé moi quelque temps donc kota mapona ma spiritualité mais il est-ce que le expliquer biso vraiment spiritualité wana o ngoloba ezanini quand on dit le maître spirituel azali muta soumission muta banga na nzambe. OK bato boso ba de maître spirituel ba banga le sumo maître spirituel ba banga sacrifice maître spirituel azali mutu moko su mundima ye kuluka sacrifice. Oui, maître spirituel o bengi maître spirituel parce que nzambe asali mukina spiritualité mutu amona nzambe asali te na kata divinité spirituelle azate mutu oyo akoki do maître spirituel par rapport ni guide ya malamu ya mabe aboyango osomona ngo ye azali ka mutu moko ya soumission. Monde ya milimo zeli passé azaki sipa na biso mutu moko ta ozo a serse ya mwana mwasi na ba sang sa place moko ba ki ya benga nzambe ya solo c'est du mensonge, c'est l'escroquerie au bazo ba na télévision groupe du temple azali mettre à soumission yo muntu balaka te yaka yo muntu obotaka te yaka yo muntu zaka mukana te yaka yo muntu aposa mbongo yaka yo muntu obungisa mwana famille yaka yo muntu obela na makwanje yaka yo muntu mbale bamona kote yaka yo muntu ana mbasu mopota moko te musoko ba ndute yaka yo muntu obokata pota musu likolo moko evimba dans les vidéos ya moko ka boa mukongo te musu moni ko mwase litoko musu meka na mbetu isimba kate okoma mari de nous yaka na yo. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Bato Bazolanda biso na émission Oye Lengi. Oye Pesaka Makambo Balobi. Yama de retour. Balobi vautour de retour. Boluka Kibo Senge Bele Bele Bato Bazolanda Yama Kinda Wapi Pona ba émission Songeli Makambo Tundenge Zala toujours en forme. Big dédicace à toi. Les VIC Dogo. Le patron qui c'était. Les VIC Dogo, par le bion de vie, Makambo Salaka, big dédicace à toi, Bella Dinganga. Bella Dinganga, maman ni maman, Neka et Salara toujours. Makambo et Pesama, Bakoto, Babi Lelo, Eza Lelo, et Misso Lelo, to Inde, la commune alimentée. To une commune alimentée. Et pas Yemei, Maître Abdul. Maître Abdul, il va bien qu'il go. Azam mystique. Après combien d'années, après combien des années, au Avandi, à l'écarasuna de émission T. Trop bibi souffle découvrir à Kenda, wapi. Yango le to inanda kunae awa. Expliquer. Pour tout le monde, te belé comme moi, maman, quand belé, comme ça, il va avantir moi trop. Pour découvrir comme démonstration de awa lelo quoi. Tout comme mon monde spirituel les anini na kata émission oh. Titika de Mamobutu mon réalisateur que j'aime beaucoup balobi moto ko sakanate maman Priska to yambié ou mais Maître Abdul bonjour na ouais bonjour leader et la main sous bonne na moni changer ma forme non ezali mabina ya solonde tango muntu azoli ko bina milimo toujours alataka nzambala oyo sepelisa milimo parce que milimo ba bina mo bilamba te ezana bilamba bango balinga kolata ya mona yebo parce que pourquoi et reconnaître que biso zali ba mfumu oyo to zeko reconnaître ba nzambe ya bokoko na biso même pas christianisme c'est ça alobi ya zali mfumu bazo reconnaître ba koko na bango. Ah,
émission eza ya ngai ba réponse ezali ya ye ne bokoka kona émission lelo makambo ezebele Maître Abdoul ça fait un temps on est comme on a susté donc tout le monde a battu belé ba komi ko bima ba tozo la ça ba démonstration ba mbongo ndenge ça à la télé comme ça yo okenda qui maki pour nous ko susté non ba voyage ya bato comme ba travail ya bato ou ba bengisa biso ba banda mboka à part na makambo ya ba télévision oyo na zape makambo za personnel pe ou pe na landa comme ya famille nanga parce que nazali numéro 1 ya famille nanga ndio monike na bunga dimo moke mais je suis toujours le gourou du temple moi na président Sony et Chomo Boyoma donc c'est ça balobi alobi toujours Ronsard Massamba mon konza Boston alobi yazali toujours le gourou du temple mon Sony et Chomo le leur expliquer makambe belé a expliquer makambe belé le lobo comprendre bino moko Maître Abdoul Azanani Maître Abdoul ba dit que ça déjà makambo ça la pe ba démonstration belé ba mona pe ba prévé mona na par-ci par-là tout mona mais ba Maître Msuba bimi bimi awa to zo mona ba makambo zo ça vraiment c'est insupportable bazo ko ça ba to belé yo lo bini pona banzo bino boza bata bokoko mais bazo ko ça ba makambo belé bazo sala bon il est au moko il peut s'engama passe na mokili parce que pourquoi bandimi na biso moko ba croyant na ba o ba sali ba maître spirituel et je peux savoir comment passe pourquoi monde ya milimo ezali monde mo ça va compliqué au monde ya milimo ezali monde moko boye suko o meko imaginer ngo okiko suka na makanisi okiko raisonner nzambe azanani pour le longa ba a ibandana ndenge nini pona lo ba d ibandana ndenge nini omoni nakolobaka te nga naza meilleur eza na bato mosusu na télévision nde balanda biso boye ana mama na baproblème yalingaka mona maître moko ya influence osomona ngo yalingaka mona maître moko ya influence alakisaki nga na bambongo boye ok dans l'époque ya monde spirituel ntango ebanda na kala mutu moko daza na mbongo azalaka te mutu nyonso bano yaka kofukama na kati ya bazamba mais lelo ekomaki mpo mutu apesa mutu confiance fa mona pena maître misi pena bamillion ndia bandi kobenga oko ta mosusu ayeki kozwa démonstration mosusu epai ya Maître Abdoul osomona ngo ok Maître Abdoul azali Maître Abdoul tanga bango ba oso ba démonstration pendant le bazo la ça faut tanga bango to kende tina suka ba comprendre lelo bon yemi bale ezali ngande na zaboye na yepo na kosunga bato moni ba oba na ba problème nde solution na yango wana pona ba o bazali ko sala mo ba lokuta na bango na spiritualité na ko yebisa bango comme ba église les rebelles meke grande église ezali comme catholique et bimisi ba christianisme et bimisi ba kimbangiste ti bimisi ba protestant et bimisi ba ki twadi do ba église belé parce que pourquoi mutu alanda ka esika o ya zomona mai ezo la par rapport ya connaissance c'est ça ce qui le connaissance ya mutu ezali indifférent so ezali limité il faut luka o comme na esika o ba kolakisa o grandeur ya mystère ezali nini ce que vike ba croire na biso ba croire lokola ke so na bengi maître wana si solution lobby temo so na $100 yango te ok le monde des esprits ezali monde moko ezalaka il faut qu'on croire dans notre mona coulira inspiration profonde au respirer mon thème na yo oza na kati o bendi yango miso na kati ya mokile masu parce que makambe ndimera yo osomona ngo mais soki yo lobaka celui qui croit voilà de oya ko croire na nzambe ipe ko mona makambo oya ko croire pete ko mona makambo pete so lelo to mona na pe ba pasteur ebele ba ndimi ebele ba kena ba église amona makambo te même ba miracle mais azaka muta ba dimi à côté rappel le pas on n'est pas ça va dire so biso va mettre spirituel il faut pas ça ba tumongo ya guide to ba peka nzambe asalamu kilina na 4 cardinaux tout ouest nord sud nde zaraka ok nzamba lobi bo to telisa batu malamu na mabeba yeba nzeni muta okende so batu musu ba le kara télévision même pas spirituel ya yibinete Maître Abdoul pardon mi sana question mo o bi autant comment nzambe trop mais yo quoi na nzambe vraiment nous sommes autant comment nzambe mingi bonde nous ba ta côté kuna na ko bengo ka l'idée parce que pourquoi ngata na mona mukina no talo jina ba télévision ils a problème ta to bengi mayonnaise donc ça grâce yoka et quand ça grâce o yambinga ouais ça grâce on a suivi ma télévision ba la nanga dans le monde au moni kwa kwa et pas nzambe nzambe asali mokili na bandingi nebele nzambe alobi na seli bikela na seli banyama bangulu bataba ba meme bangombe bokumisa kombona na bino moko batu pourquoi pas ngai na ko croire pas nzambe parce que Lucifer moi lobi bo pesa na bana Adam yé mon kono Lucifer
Ye moko bike ye mail tu pousser de miséricorde yo salanga muto liboso nzambe pesa ngai makasi na osambela kombono me na pesa bana Adamu me nzambe alobi na pesa exercice okono pesa bana Adamu me yeba yango be okokoza amete okokoza pe mate bebisa nzoto bana Adamu ndio omonike Abdul akwaka mimi pe nzambe parce que ezata ba démon ezata ba djinn ezata ba malaikato olanda ezala ba ange yeba yango be ke bango so basambela kombo ya nzambe afato sala travail spirituel. Maître Abdul Debi qui est moi copé moi quelque temps au ta pour ma spiritualité mais il y a ce que le expliquer biso vraiment spiritualité wana o ngoloba ezanini quand on dit le maître spirituel c'est muta soumission muta banga na nzambe. OK ba de boso ba de maître spirituel ba banga le sumo maître spirituel ba banga sacrifice maître spirituel azali mutu moko su mundima ye kuluka sacrifice oui maître spirituel o bengi maître spirituel parce que nzambe asali mukina spiritualité mutu amona nzambe asali te na kata divinité spirituelle azate mutu oyo akoki do maître spirituel par rapport ni guide ya malamu ya mabe aboyango osomona ngo ye azali ka mutu moko ya soumission nzamba lobi be te on asali bibale moko kabona ka isalaka te bibale nyo salaka tout droit ata ozana azi yeba ngo mai nyonso na suka etombeka na RDC e kabona nango te oui ata moni ekende boy ekeboy suka sani ekokutana ezali bongo yango monike un maître spirituel ezana ngote lokwa maître spirituel ma bote kombo na ibangisa bato non kombo maître spirituel ezali kombo ya guide okoki kote ape muntu atiki masumu okoki pe ko épargner ndeko na mabe moko asaki nango ni abenga maître spirituel mais lelo ko maître spirituel bango banga lokwa maître spirituel munganga mtakisi nganga bo bakabatu OK maître spirituel azali muntu ya kudira ya kondima mo arabe kudira esa mo arabe. Muntu andima likambo azali ko sala na divinité na ye na sagesse na ye to mona roi Salomo azali ko aibi ko tana ko komate mais roi Salomo nzamba pese connaissance ya ko utiliser ba djinn comme ba malaika djinn keso na kiti wana ainango roi Salomo wana to bien on a la bible oui bien on dit roi Salomo on utilise ba djinn non keso na kiti ainango keso na bilamba ainango mais biso to ba djinn ça lokola ba ce sont des esprits non. Quand on dit yoga, ba esprit impéri basali, ba esprit ya malamu ba esprit divinité basali. OK. Osomona ngo donc wa Salomon doit utiliser ba wazaki pire divinité. La divinité. Divinité ya nzambe. Nzambe alobi be asali ba élément ya milimo. Mais nzambe alobi yo mwana ya Adamu okoluka esika kokende okoyeba pete mais yo force la choix non comme choix multiple. OK. Choix multiple ezali la bandenge belé yo ndengo solingi ba esprit o ya makila yo poni so net inga les gourous du temple na pona nga esprit makete parce que famille un pauvre il faut na sunga ba o bazali bande kunanga o bazala ba problème bazo souffrir nga so na sungi bango bolamo o ba ko senga nga merci o ba ko senga ngai mokola suka na ngata muluki yama za mokola suka tato le kana kata suras na surati mustaqim parce que moi je suis musulman a pas fumo ozolanda nde mokola suka nzamba ko bake c'est que bolamo o nga la gisaka bino ya connaissance o ezaki caché yango yo saki osonga bana Adamu nde ngai na sabo le guru du temple na ibi mabete vraiment bana kin bana poto bana partout dans le monde le guru du temple et moi solo babozo yo kainenga so expliquer très bien sur la spiritualité mingi to kansa spiritualité ningi zana ba msuba ko zona ndenge moko boye ndenge mo mabe belé mais azotanga mingi mamuka ya nzambe o to mona rapena bible donc asa vraiment homme spirituel. Mais go du temple tout le balé au moko to mona kala on est ko sala ba démonstration au pesa nani bata théâtre ni poto pour ngala sala pe musala théâtre tout mona théâtre ni ya pa na o mona o tenga biso komoto ebita biso ko bomba c'est qui baza belé oh tu na Macintosh hein tu na Bill Clinton wana musicien wana musicien na fula na yeba yeta ngazo reninga za mwana muke mais tango na yeko zo ba relève na fula et puis na ba générique na ye tango longo wenge na yeko zo na publicité score na yo azaka na pao OK aboka ngape guru Maître Abdul aboka ngo so yoki ngo be yanga boyoka ngo na yoka biso to yoka do batu basa ebele do tuna pas maswa tuna nanu ata ma matadi tuna nanu pardon na cosité na tuna pas maswa oui tuna nanu mais non tout non yé pour angé mona beto matadi OK tout non yé aluka na été
koluka eza poko mariage mais ayata mosusu guide guide na makambo guide ya malamu guide ya malamu otuni fifi miel kuna bino ce qu'on a tirki ndeko ya via ça ce qu'on a tirki grande soki leke ya via wana na matadi do basa ebele toke avant de faire que tu me reposes un peu Chico Pouloulou mon vieux monstre wana sikoyo ayambanga sikoyo bisela koma la bandalité Olanda siko ndeli kibala wana azaye pa David mateli kibala Olanda wana ba du temple matozo tang matozo lo ba ko na bango wana vraiment ezama mba solo lo ba za télévision za radio te na biboye est-ce que na lobby onani tamusi yo pete po yo leki bango Olanda na so baba oyo ba prochanga l'homme se d'appelle na ninga fair play te ba prochanga ba yeba qu'est-ce que la mystère Zolanda ba comprendre mystère ba prochanga ba yeba qu'est-ce que la mystère pour ba tambola bango pe lisusu te pe nga pe la pekisa bango bokenda ka subi nganga te parce que pourquoi mystère ezali kaka conscience ya muntu kudira kondima na yo sagesse na yo vakumu na yo mutema na yo yango wana nzamba lobi bokoko samela na deux façons façon l'écouter ezalaka oyo ezalanda ko église bisanga mais nzamba lobi okokumisa nga pe na façon moko ta mosusu pe en secret mutu ayibi te baluka makambo na nga pe te mais na telisa ba divinité ya nzambe balobi internet comme elengi na biso na maître Abdul Gourou du temple balobi moto ko sakana te babi mikolo amona te mais mikolo ye maître tozo kende mission ko melengi nazo comprendre te titi kadima maître Gourou du temple toyoki ndongo lobi na batati atra toyoki ba mise to comprendre ke makambo to moni pe bate belé nga pomona na ba témoignage bate belé baloba ba ya pana yo vraiment makambo sala manini ozongi kuna o spiritualité et loko nini yo memeli biso ndongo zonga makambo zonga ki après o sali recul après reculer pour mieux sauter o yesiko mamuni ngo yeno mikolo o to mona Gourou temple o sala biso to mona ngo na misu visibilité o azana ko ndimate akomona so ngbo mona e numéro ne rezala pe numéro nga za obengi omoni yo moko na misu noko comprendre tondolo ba nini alinga sala nini bon merci grand journaliste nazoko mena soni et pas na soni te tana zaki mona moke ngana na tele na ndako tozo seka yo lelo maître Abdul grand journaliste et grand comédien grand artiste ya Congo oyo oyambi maître Abdul seke na fier mais là on a koloba ezali boye spectacle les années intimidation au monde na ba télévision oyo normalement batu belé baza wana bakina ba église pasteur ça que démonstration te à quoi na pasteur wana pasteur c'est teka lupango wana yambi lekana mabe akoteka akoya na église mais so e mettre spectacle biseke pesa ngata mususu boto sala lukuta akomoboya akoba te ko boya te ko banga te me ko boya bozandenge moko mettre lukuta siko nazo tuna bandeko na ba congolais bino bozana mboka mopaya bozana ba Asie bozana na ba Océanie bozana na ba Amérique na Lubumbashi na Congo central bozana aona Kinshasa Lubumbashi na ba Brazzaville partout so bino bandeko na biso pourquoi bino ta mosusu bozo comprendre makambo ndezo lekela te parce que yo muntu na ba problème oyo biki ba kangona ba kisi obotaka te obalaka te wana pauvreté spirituelle est-ce que nga pour mettre Abdul Gourou le temple na peso kisa mbongo c'est que faut nga pena zakala mituka c'est confusion c'est du confusion parce que de l'époque batu bandoko so bakisa mbongo place on so bakisa mbongo na ba mettre spirituel bazali batambongo te bazali ba pauvre est-ce que nzamba lobi est-ce que un connaisseur face à mutambongo iko simba te parce que pourquoi lobi na ngo sumuka kuta ba boîte ba bar OK osonda est-ce que un homme spirituel il faut ça toujours car ndenge nzamba kela rai ye moko azuite mutoki ya mutola ko pesa ye wana ya ngunde akosenga alhamdulillah nzambe merci ekoki pona ngai est-ce que nga mettre Abdul so ebiso ndeko nanga c'est sengita mususu to somba bougie c'est anta mususu to songa bougie to sabu que un homme spirituel ko senga mbondo ba ko ba pesa $1000 te lukuta mettre la senga o isaka référentiellement ya matériel o ba ko sala en cérémonie o ko référentiellement image ya bakoko o ba ko kita
o ba yo ka passe na yo na motema na yo mawa baselo makambo lelo commence ko bande muso amuni mettre mo alandi amuni mettre mo alandi o mettre mutolukuta o mettre ndem mutolukuta ba mettre ko na baka ko kota do ka bango ka mo boye ezala do ka bango OK maman spirituel ko ba wala sake mutu fola na la msambongo fo msaba $5,000 ko sala biso bola e communiquer mettre mutolukuta mettre asabo Maître Abdou Asabo. OK, ngande na Asabo. Est-ce que na ko sa mutu na $100 $200 te? Jamais. Ngamo bene na moni ndakwa bien établi ba mebele bele. Osomo na ko sa be mutu te. Les très important ezali grand prêtre na zo sunga bato. Yo mutu ana popose ya mbongo na ko pesa mbongo na ndenge yo zo lengela yango ya makila te. Nzamba lobi bien que yo mutu ba musumu okiko soma be mbongo na mutoki na yo. C'est ça. Nde basoma ka lipa na balabala ukosomi lipa so lobi centime so lipa esidika so ukosoma so lobit so nde ni pesa la kaka so na pesa okosoma lipa na pesa so konimo lipa na so liango katikati te ekangalo ngongo non c'est du mensonge Yesu yemoko isabini marema lobi ke na pesa exercice na bana Adamu bako yeba divinité ya Nzambe ba obako akwa spiritualité na inspiration profonde ndero bakaka bariati ariati je obtenir la chance qui me désire mais toutes mes volontés Olanda je obtenir la chance qui met toutes mes volontés. Tibrakana, je obtenir la chance. Je t'invoque docteur Gilles Oscar, le maître suprême. Docteur Neni? Docteur Gilles Oscar. Papa ya malamu o tetaka yo mto bota obalakate obotakate yo mobali obotakate obalakate elongene comme faiblesse. Oh masque de vieillesse. Oh voilà le kuta, masque de vieillesse c'est le kuta. Humilité. Babengo humilité. Okay. Yo mobali ba pesa humilité. De moi ça mona kantoto no ils na moto soute ki mobali te comme malili. Yangonde awane ko découvrir anakati awapo bandeko ya poto. Botala ba nani bini bokolanda. E comme confusion mundu muso azata muso ba mettre bla ko sunganenga. Amuni mettre mo na amisi nguma wa oyende danger. Est-ce que yo me dispita miso nguma ko nzamba lo baki bi nakata ko bibi ngai na bengani esprit impire o ezali comme serpent. Mais le lieu comment va te muso bamisi nguma na kaza temple o mutu moko azata muso na Londres amobenga ye o yakana selo makamba azomisa ba nguma azomisa ba mbongo OK Nzambe lisumu o na kata jardin des ezali lisumu ya nyoka o ba kosa comme rapport sexuel so ba muso ba mundi mango comme confusion émission za elengine lo ba nga fe na nga Izedoko prêtre ko sakana te Jennifer PM balobi petite sœur propre ko sakana te balobi elengine émission o bela dinganga to moni ba tout balingaka yama yo concert masamba mokonza Boston yo kandi to sola masolo na biso elengi ndenge ezalaka toujours de to betaka elengi ndenge ezalaka titi kadima na sima caméra kitoko Maître Abdoul toki o la spirituelle mutu po so mbongo esenga makila te vraiment expliquer biso na bien mutu eka ba mo asuni ko mbongo bo bisa makila to bika ezaka ba sacrifice ba kufaka makambe belebele mutu po so la expliquer biso na kota na madame ba public comprendre mutu po so pe mbongo mo fa sala nini bon papa au moni pour mutu azo mbongo na kati ya monde spirituel ezana ba façon ebele ezaka na premièrement yo mutu zuluka makambo ipe mettre esprit faut kanga na monoko na yo ezaka na premièrement secret deuxièmement ezali yo mutu tango zo na temple ba ko tuno des choses olingi côté mabe to côté halal ezali ko motema ya peto côté ya mabe ezali côté ya monde ya molili ya makila o babenga itende ya rouge. OK osolanda mais tango neti ngai Abdoul na pona na côté kitende ya rouge te na pona côté halal Nzamba lobi boye tango baka ina fataka na laka fataka na mobeni Nzambe pesa nga risque pesa nga mbongo na makasi na yo nde na pona mais Nzamba lobi boye muntu akiko zata mususu muntu oya mukia sana ngwana okiko bongo lango comme ndenge Yesu abongola mai vino so dabo ande acha basi likolo ma pasa nini et se multiplier qui parce que pourquoi batu bazaki na nzala osomona ngo de monde milimo ezali boye pona ko pesa mutu mbongo ngana ko sa pauvre mais na ka pesa ko pesa mutu mbongo pe na condition te osomona ngo so le pas c'était musu mutu sana entreprise sala ka masa salaire amuke na ko réduire yango osomona ngo so le mutu ta musu yo teka na digablo muke na ko réduire yango osomona ngo mena na capacité ya ko pesa mutu mbongo de mbongo non wala ko makila mais so yo lingo ko ngaba 3 millions kana musala oyo sala ka so benyi Maître Abdoul nako fulo pe ko lekana ba o ba sacrifice bato mais nako yebiso ka lobby nango sunga libota sunga famille sunga ba fazer sunga ba o ba za ba pauvre parce que pourquoi mokola suka Nzamba ko tuna ka yo place yo kendaka
banano su osungaka vike ye moko nzambe azali mettre de tout pour ça et les miséricorde nzambe ya mao ya rahman asa rahma za kwa mtama mao osomona ka journaliste de la sens wana vraiment qui te connaît les maître Abdoul a expliqué normalement clairement mais simple et ça facile et ça tega makambo to mona onde ba bien makila alobi yango clairement soki osanango soki alinga pesa onini yo pesa ipona kosunga bande kona yo famille na libota na mapona suka ya mukili zamba ko tuna mbongo na pesa ki osalela yango nini c'est un peu ça maître Abdoul to monyo latibo simbi moi baba titi otozo mona oyo sikoyo matiti te ezani ezali kimia leo tozomona basi balata bakabela leo tozomona basi façon ma téléphone fait ça rien cher et loko onde ezali ko pesa kimia tango ezali ko pepa ezan kembo ya ba ange ayahum au Dieu tout-puissant dans mon cœur, je t'invoque Maître Jésus-Christ de Nazareth, le Maître suprême. Venez manifester pour ça, quand je suis maître de ta présence miracle. Nzamba lobi boye. Oya ko simba ka iloka kimia. Na ko pesa ka pe kimia. Ami ya mutu ezaka musumuki. Akokola la mwasi na ndako, akokosala buzoba, akokofinga. Mais simba iloko ezepesa kimia na mosala na yo. Ndipe na simbi iloko oyo. Okay. Iloko oyo ezali kwa kimia. So bandiko imaginer yango suko na ngope ezali na ngope kakate. Oh. Vraiment merci beaucoup maître Abdou Tolandi. Iloko lobi ezali pona kimia. Mais sikoyo tout le monde a maître Abdou. Okendaki. Tout le monde est là la présenter biso officiellement ah on est toyé maître Abdoul pour mingi botoka na poto beaucoup na ba faux match botoka na ba faux batu parce que ça bino trop parce que ça ba influence ba nguma mangambe belé ba mbongo ba mbongo belé o moni ba parce qu'on a ba makila maître Abdoul soko yepa na e alobi solution de eza a on a makamno ya ko lubaka za kana ko ndima na yonde ya ngonde mteke bikisa yo la foi important c'est la foi maître Abdoul to monio ah elo ni mosala biso asiko bon gampotre démonstration de kosi bande ko na biso ya poto na minicho photo pesa bangonde ko itamboli avant na sa eloko moke bon je pense que ça tout faut yambanga na finanga c'est ça na ko sa eloko moke mais na tele sana bato yonde ko bala kati yonde ko na sida kindoki yonde ko ta muso bakanga na famille na bino ba sida kindoki na bakanga ba famille yonde ko ta muso ma kwanza yonde ko ta mususu makwanza moko boso mbale ka longoli ki panto de ki ba ko séparation na yote ombasu yonde ko ta mususu mbaso ameko coucher no kaka amoni tout no mabe oh yonde ko mbale ta mususu ozana ba camarade do bangono so bazana ba vie ya bien mais yo vino ya ka pauvre comment jaloux mbi yango ba église yango bakangela ba frère oh yo boy so meno kuisa tete ngai moi j'ai grandi à Matadi mais nazamo na Matadi te wana nakuli na patu na maduda na patu isa boma obedi patu okay do na ibima mingi mamongo o ya butu mais nzamba lobi to sunga ba o bazana problème na yibi ba o bala problème de batela biso na télévision siko na ibi ndiko wana problème mbongo yo ndiko wana problème ya musu ya mukanda yo ndiko ta musu wana problème ya mususu ya famille oke progresser mbongo zo na poto ta musu ya ba boîte ba ambiance ko se tout ata le pongo na kisha otonga ngopete ta mususu okenda kana place mo ta mususu ba tilo ba poison mais obika ka pa pamba ta musu yo mwasi ko kangaze mité do makamo nyonso na so bila oyo si le portefeuille du bonheur ça n'existe pas na lo bango lelo oh le portefeuille du bonheur ça raté oh ba ko saka bino oh tuna Gogan na ba vérité le télévision Gogan ba tuna yo portefeuille abise portefeuille ça raté Holanda oui loko isi saka sali oh ba portefeuille magique moi le kuta na bango onde ba ko kosaka bande ko mususu ba lingi ba ye ba teke mettre Abdou za mettre solo moni bango nde ba mususu saka so mettre moi bima solo ba ye ko compter le kuta de bible moni bible et ça na mensonge et ça na vérité mais mutu a toujours nani raison positif négativité ba bosa na kango osomona ngo portefeuille du bonheur ça n'existe pas mono ko pesa bino code ya famille Kodia ezali Kodia famille chapeau qui tombe yo chapeau qui tombe ezali do chapeau ya mulili ezali
olali na butu ba yo la chapeau lobi na tongo ba activité no sala kata ozo ka salaire $1000 te musu lo ba midi te musu $15,000 oh osolo ndango parce que quand on dit le monde des esprits ils a dit vaste osolo nango na expliquer bien donc ngai le maître Abdul a ma explication claire et spiritualité donc portefeuille bonheur ezala kate yo muto lingi oteka kana posa ba entreprise ba client ba ka ebele kuiza awa solution kele avant na kota oyo sengi parce que on a kosala awa te muso mettre muso sala nyango et comme loisir et comme ce qu'il faut que tu ba ke nani o azali maître spirituel parce que mutu muso peut-être muso pesa ka démonstrer na moké ayeka na télévision ngana maître tel mais yebisa quand on dit les divinités des esprits ayebi yangote moi je suis un chaman quand on dit un chaman muso ayebi yangote tout notre quand on dit un chaman quand yemo Yesu Christ dans sa tête ba ngana chaman te ba bakina le kuza bike muyiba lobike bikisaka le ko njama lobike ndiko ndima nne ko bikisaka yo mutu muzo ndima kate ndi bango munike bango compter ba o ba vrai magicien e komi théâtre ta muso mutu ah mais asuma e komi lukuta da bango na nyo so ba ngade les choses les mêmes images ndiko ba kimbango le kimbango ba ndima susu isakate ukifumu kimbango azali maître supérieur na kati ya Afrique na kati ya bazi ba Europe to chele isabili mariami oyo akufa na ikuluzi pona mindele mais christianisme continue qui awa et awa Yesu ne nzambe ngai mission go to le même souvent belé a expliquer car sur la mais code na ngande awa isa awa code ya mona ko sala awa pour ba comprendre mais essayer le côté o ya exercice to boki soyi peli moto oh to boki soyi misi miliki na balabala oh Maître Abdul Mamno solo ba. Tu sur la télévision l'idée on a reçu son. TV za radio te. Est-ce qu'on a reçu bien son? O que ça ngade public na so mona ninga te. Bona yebiti. Na mo pena ozana na mona mais public nemte linga mona mamba mo solo ba wana. Isa solo. To mona ngotiti kadi mamobutu. TV za radio te to lobi balandi nyoso bolanda biso na ba émission o bolinga ya mayo yeyo. O bongo sa ba émission botu na ba information sur makamuna biso tout maramba spiritualité botu na Maître Abdul bo benganga. On peut sabino contact à Maître Abdul ko ndenge sala toujours Maître Abdul to moni awa inzanza moko efandi awa cigarette sola chulai na bansete mo mi balena se ezanini asenga vraiment réalisateur na biso tala ezango linzanza na poudre oyo ezaki nkulu donc nkulu na pesi chulai parce que pourquoi chulai ezali eloko oyo elongola ba esprit impur ndito yeko cha awa mbona yebite olingina sala nini awa olobelinga soki ta musumo tembe ezali ta musupo comprendre bien que oyemba ta solo ala mona ma moto pela ezango problème te ka moto kaka mala maka mususo olingina na sala oto ndo mona oyo sala ka yo mo yebi usala ngana yebite bon na koko boka so te yo boka so si bato ba comprendre na boka so yo na katika out wana yo boka so ye ngai na ko kama mona te bon na osenga vraiment et pas ya bamona ouais tikadima botala vraiment bino moko so yangwana deuxième so yangwana na sani na kangi no Nasa nini siko ebi manini so yona chaona ebi manini na ebite parce que to ba nini lo bimate mto lo ba yelo ni banakati to ebite non il faut lo belanga te grand journaliste ebi singa te Abdul na lingi ezala boy c'est ça oui ebi singa Abdul singa ezala boy mon non non soki mananga so mbongo parce que pourquoi batino so bangola ndaka mbongo OK c'est ça baso te ke nani maître ya malamu nani maître ya solo osona parce que mbongo o na mona ngo comme lukuta parce que pour ngana seli ba monter belé to mona na bimisa trop to mona mais ba musuba kwa kana ngote ah vous allez comme on examen ya fin de l'année ah wande yangwana lo muso bi maso mo ke mbongo ate parce que ba limiter ba vendre non mbongo pe ata mbongo mwana ngo pe ya promete ata moto yo senga yo mwana ngo oh nyonso na temelo ka so inoka ndeko pelisa moto wao
nandimi osepelisa ngai ta grand journaliste bali yokanaki te te nga na kotia te yo kaka eza mamba yokana te biso tozomona biso nyonso yango wana nga na kosala eloko te yo moko kaka po tobe eloko ezali na kati te kaka potre doa kofongolela mpo nakanga yango makasi vraiment nakanga yango makasi okay. Je vais obtenir la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. Je m'appelle Maître Abdou le gourou du temple Sifa autrement Wabadja. Maman Bibale, maman est sengo. Pesa kimia, koyo sanga sonité awa. Koyo sanga sonité na kombo na bino milimo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ba miliki. Talon nuko? Na moniko? Nini? Miliki. Nini? Miliki. Nini susu? Miliki ni susu. Nini susu? Miliki. Nini susu? Sardine. Nini susu? Nini susu? Et où tu vas publier? Nini susu? Ya malamu eza liboso na biso ya mabe peza liboso na biso na kombo na bino milema. Oh papa. Tu es où tu vas papa? Milingi kuna ndako ubeni. Kadi Mamubutu. Maître Abdul Mamni au Salia. TV radio T Titi Kadima Maître Abdul Tomoni awa Sardine Bele Bimiawa Namoni Miliki Pelana. Oh yango zobima awa okay, yango wana sila kakate Maître Abdul Kamana zomona yango eza wana tokangiti. Oh Kiloko kuchwa Osenga na selo yango ba maese baso kokosela kabiso bato. Rolanda les spiritualité eza omusala oite. Monde ya milimo ezeli to sunga ba obazana ba pasi quand ba pauvre na ba obazo mbongo. To sunga bango polo bina ngofina bango ezali bo eliboso. Ozolanda boso do sungi bango teneti ona to zona boutique kuna. Na zona boutique maman Angèle. Ngala mondo mo awe sungi no zo telemito ke no zona boutique. Ozio ndenge nini otimi ba ke no zo ko. Est-ce que ngana che moto ata mosepesa moto? Te Mbe yangoti. Mbe yango kakati. Vraiment bana poto. So ina ngande ebimisi mbongo ya c'est ba confiance. Muna kati ya mokili. Papa c'est bili bakanga ba su ba passer mutombo. Oh yo ta komba bato. Oui. Je sais même yoko yote ngana ya par rapport à nga. Kokata pa maloba ngata mosuba. Faut yoko ngobela bandeko. OK. Il est passé musona kishasa aba tondi saka batu na lukuta na bango na kibusoba na bango. Ozolanda. Na kibusoba na bango bazala bango wana. Bandime bele bana basi bafana nga babala kate. Nga Maître Abdul na kobala sape batu bele. Oh, Nga Abdul na pesa tolo biko asofu biko sa mutu ko seko sa mutu. Ozolanda nga papa na ngai. Do fina ngai ezali soumission. Nga na yiki pona bete. Na bandeko nyoso bozolanda nga tawo mosusu. Soki kaka bomeko benga ngana na plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro ya WhatsApp na yango wana ata mituna ezali po botuna monde ya milimo ezali passer azo kisipa na biso mutu moko ta kozwa serce ya mwana mwasi na basanga sa place moko ba kiya benga nzambe ya solo c'est du mensonge c'est des escroqueries au bazo na télévision groupe du temple azali mettre à soumission.
yo muntu obalaka te yaka, yo muntu obotaka te yaka, yo muntu ozaka mokanda te yaka, yo muntu aposa mbongo yaka, yo muntu obungisa mwana na famille yaka, yo muntu obela na makwanje yaka, yo muntu mibale bamonaka te yaka, yo muntu wana mbasu mopota moko te mosoko ba bandute yaka, yo muntu obokaka pota mosu likolo moko evimba dans les vidéos ya moko ka obwa mukongo te mosusu monika mwase kitoko miso meka na mbetu esimbaka te okoma na mari de nous yaka na yo monde milimo ezali yo mukolo otanga na bagage ya classe batala kana explication ya muntu place yo kokota parce que pourquoi pas monde ezala kimia parce que dans l'époque tant edingo asala makambo biso bana mike edingo mama na toate mais bana oya bimisaka de communiquer lokola koko ali pesa 250 so ya na okufa c'est du mensonge. Ok, monde spirituel bike mutu azana mbongo te oya kozana nango osungaye c'est ça. Goro du temple à lobina sir bana poto bana partout dans le monde to comme presque na suka émission na biso to moni démonstration mettre ko aboyna po bimisa ya bambongo ebele ba teble ba bimisa bambongo ebele mamusu mais l'exhibition ki non au mona ka programme na senga ki nini to mona démonstration yango pa l'exhibition ngo to moni yango bloko ebimi to moni soyi kaka ya pamba milinga ebimi aloko na film na bindakanga. Vraiment merci beaucoup na bato balanda biso. Oh, azana bon amona alingi guérison, alingi makamno so mettre à lobby du temple à lobby. Bobenga ngai, bobengi pepesi numéro na e. Bokozwa guérison na total et pas grand maître nenga zawana. Vraiment bato so balinga biso, bato so balinga émission o kitoko. Bobenga biso et kozala bien. Big dédicace à toi Ronsar Masamba. Big dédicace à toi Veise Dongo. Prêtre à Kosaranate, balobi mutazo tonga ba meuble par-ci Afrique du Sud, Congo, RDC, net na film. Big dédicace à toi. Tabita vraiment canadienne, la canadienne, mot te place aux alibis, nous tout. Big dédicace à toi, petite sœur propre, presque, bientôt là, notre bébé va naître, quoi, et vous en êtes dans un film. Ah, bah, nous sommes bonjour à toi, Philo. Un jour, Batunion, son alingarabino trop, Ronsar Masamba, na Bosanité, Patrick Mbouya Mobutu, na Bosanité, Yahweh, ma bande à garçon noir, Balobi, na Turquie, Yokande, to solo, Masolo, et Lengi. Et monsieur Zalaki Yanga, bah, quelque chose Zalaki Yanga, par rapport à ce qui est mettre. Moi, dédicace à Soukapé, moi, Soukapona, tout clôturer. C'est un single à Bande Gonio, ce qu'on a single à Bande Bobenga, na plus 243, 89, 71, 42, 027, plus 243, 89, 71, 42, 027, plus 243, 89, 71, 42, 027. Yo muto ebiki okosama. Botika lokuta, ba mama, na bino baklia na bino. Bino baklia na biso. Bilanda landa wana ya omuniki bozo bino makamba so pourquoi et comment lelo mettre boye mutentele. Na singa bola mo epa nzambe apesi biso makasi nde okutena nga boye na singa nzambe apambola biso mokula suka limbisa biso na auto salaka awa so za malamu alimbisa biso ya mabi alimbisa biso mais na singa na o nyonso ebike atambo na bapasa so balobi côté atambo na basango so lobi côté ngape abina ko bina na ko bini so badanse malamu na mviosi zali siffler milimo watu bayokaka so mtu ayoki siffler na ata ozaki na maladi moko esila kate maladi esani ekosila par la grâce de Dieu pour cette miséricorde. Merci. Merci beaucoup aussi si l'émission l'épisode Tika d'humanité derrière le caméra Batunyo Sobalingara biso tokutana na prochain numéro net na film et photo.